Capage TV. Capage TV. Ben père au faut télémat. Faut jouer wana mwana te. Oh. Ezate bandeko. Ya changu te. Te bandeko innocent so bomaka na balance te. Ah. O pena ndeke moko donc na ebiti ya na force loi dinosaure. Ah. Badongi na bango te bazokata na nzela ya kitambo. Eza dongi ndenge pende kokeli ngai. Ah oui. Mokasa vérité désir na lichi ya chilling donc. Nazaka abwe. Dans makasi. Makasi na telematongo. 49 ans on est payé na maramba bilamba ça capache. Donc ceux qui moto ba refoot après ba professeur ezangai. Tika bon. C'est rigolo isika zaidi ke pecho so ala ti touche boué. Ba biloko moi mike bimaki fo efanda siko ponga ine na loba. Je me suis resté les seuls mokala. Ngana mokala. So kelo yo mokala faire. So kutana ba mususo ma. Na biro maoki makoma mokala me ngati kala mokala. Lelo leveno ya faire ezate ke to yela ka eka makambu to tena mutu. Poazo kende de likolo. Bato ba kende likolo basuki. Tika bon. Ngana saka ba mission ti ba ine. Na nimba dem pyjama na oloba. Ti ba ola lisanga kanda wana mwakaba. Oh no yo le makaus. Te Magaouz aza grand guitariste. La vova ko kana ngate. Bona na mokile yebi. Po Magaouz eloko asala bongo po mona ke batu tout ba komaka contre Ferry. So muta no lo banete maman fo la tay a incarné Spakanda. Ya mona incarna kanda dynastie tozo bangate. Dynastie ataba lakela yo na famille no ko bongate. So ko yo ko yemba pembeni ya Ferry gola ba bengi yo ye. Oye pas Jésus. Ah dynastie. Toi c'est la repère. Je mets tout à couper. Donc je mets tout. Je mets tout à couper. Donc dynastie on est le romoro boye. Même papa na baba matango di banda bazomona ba muté meza ko beta. Yuzo mona te bazotinda na ba discothèque ba finga. Bo lo na linga ve wana. Aza suki a beti na studio même moko yo kana concert. Te ailleurs ata te. Aza ku to autodidacte soko autodidacte soko autoni. Donc il y a un boyoka qui ka ninga wela il faut que tout l'ande comme on lobisa bato mosusu bongo ata bo inosa fa zwanga mais bazi était god we lokolo kilo tika bo o mizugo ko finga ninga rebo god we de nga inosa ngo mwana Bukavu boko mizeti na Bukavu mutakuta kane goma jaloux on dit pourquoi bataka montre na barre poigne et qui me saba client on a appelé petit moko pas enfant di pe boy yo moko régler da chombo na yo o kiteli e na air 23h mais kule bi ma 19h mais so di ya bareza o bananon ligne. Bienvenue dans Capage Télévision. Merci d'avoir venu sur Bazolanda Bisso. Merci vous êtes belé partout. Bolanda Bisso, Bochabiso Poa, Zambia, Pambola Bino, Azana Bisso, Pebabota na Bisso, Monkane to Marcharat. Boss, Kobo, c'est vraiment major général Yemoko, état-major et la mouki pour la émission. Bino au monde qui sans pitié tout là la raté 40 émissions, 48 000 émissions. Mais on sait que bota la rappel moi na Martinez Tondo, bota la rappel Jean-Sil Honda, ngapena na zoraté un coupé ma moni songande bo pesa ba vie, bango bota la bangote et ça la bien parce que to finga raté, ma ramener sur na droiture et ça la biso bien. Avant to banda to zo bakasi bouti to zo bato nyos merci maman Kassi. Merci HPRedo pour conduire bilamba na Turquie. Ba onios baningi ba bilamba bien bo bengi kaka Capage ndeni numéro HPRedo. Ezawana et merci na Nzambe Akabelo Junette Sumbu Nzambe Akabelo bengi bo mona sport ezo bakisa mawana kana Capage Télévision bo rozo ba couleur nyonso bono bolinga bo orange ba vert ba noir et ça là vraiment bien asola kana epé bien. So bozo lo barabolo barabatanga bo bana bon kena yena par ya Capage. Ata mama ni awa na nenga kin mama ni na boutique mam na kitambo magasin ba on se bani bana timikolo mama ni na boutique mam azawana na rekwado ka so komi wana otali omona so keye se mama ni na ye na part ya Capage po mama ni azoka salokola ngana olobela eti kasi so kasi ngana olobela eti flat hotel oredezo bango tu wana boye na part nanga merci na bazolanda biso to ba sport publicitaire et puis tozo ngapoto continuer tozo pe moi extrêmement quoi ya papa Hervé ya mukie ya nzembo na ye wana interprétation poto ya mama de sabana
yaka côté kuna pa sa père pe bana batna ba papa chéri papa Hervé nyonso wana Tracy elle zarazo ebisa o Tracy yaka émission na ebité soko faire ego la apekisa dynastie gaulois ba le ka émission te na ebité donc wana ça n'engage que ngani faire ego la mais ba gaulois bazana besoin pe royoka ka sobo comme olandaka o azara mutaboy en tout cas l'actualité na bino na ebité mame ndeti lelo to le papa Hervé pour ma deso bana aboti courage abi mama kapashi ndenge ni jezo kendele na kota wana lobi la papa Hervé ba plateau na biso eza vraiment pour na mutu te pour mutu moko te elang azena ngata mwinda to na ebité pour calamité na ngana checker innocent mais innocent pe balume na ebité ya presque commissaire langa na ebité mais pena eloko moko te o ya mutu kingandi banda ti lelo na solo na bampaka na nyonso même moral o fali pupa o manda chance o na bino mo ne bocha ngana mituna bino o kapasha koma warrior wana na ndey na bino mais ngana ebike paka Hervé na fali bango nyonso na bango na même moral pour bango nyonso bampaka na nga to ebike mo beto gafara bampaka bagafara biso pe ba petit na bango to gafara mais famille etika la famille to zala madeso bana to zo mo extrêmement robo et puis to rozonga to bananu concert en pe ya faire rigolo ya poto za ndenge nini tozo ba sport njo mystique et puis tozo ngala madeso bana. T'étais là pour moi, tu as pris soin de moi chaque jour que Dieu faisait. ONG Avenir pour tous toujours na likanisi ya kosunga ba congolais ba angolais ya diaspora oyo bavandi na pays étranger bayeli biso service ya import na export ozali na kolila yo ezwami na mboka RDC Angola to pe Congo Brazzaville ekoki kokoma na mboka États-Unis na facilité nyonso pe na mikolo mikie tokende na lombango na ONG Avenir pour tous. Nos adresses de Kinshasa tozali na commune ya Lemba na rond-point super avenue Lunguvu numéro 1 et bongo na Angola tozwami na Ojawenda juste na Casa Dubai et bongo po na likambo etali kolia okoki kosombela libota oyo ezwami na mboka RDC Angola biloko ya kolia nyonso oyo etekamaka na bamboka oyo totangi ndakisa lokola saki ya fufu carton ya soso pe saki ya loso na yango ONG Avenir pour tous ekokende ko livrer biloko wana na adresse oyo kotinda ya destination ya biloko na yo. Pour plus de précision tokende na www.easycashinternational.com tope na www.avenirpourtouscongo.com na bongo okokuta boutique Easy Cash International okosomba biloko nyonso o etekamaka na mboka ya Africain kasi na mboka ya États-Unis na bongo okliquer o sélectionner o sali commande na yo o tie na panier mbala moko kaka en ligne o passer na paiement PayPal carte Visa pe Mastercard osilisi kofuta ONG Avenir pour tous et ko livrer commande na yo na ba ville nyonso ya mboka États-Unis. Pour na Congo Kinshasa pe Angola, livraison ezali rapide. www.avenirpourtouscongo.org. Okukuta note technique au créer compte na yo pour na kosala transfert na bamboka lokola RDC, Angola. Après ko créer compte na yo, o se connecter, o tie ba info na yo, o tie pe ba info ya bénéficiaire. Après, o passer na paiement toujours en ligne. Pour plus d'informations, Bengana plus 1 85 98 88 45 43. Topé plus 243 90 67 11 067. Topé na plus 243 81 37 47 535. Et bongo pona ko retirer mbongo na yo na Angola, okokuta biso na Ojawenda, Casa Dubai, to na Kalemba de, pe na bisika nyonso na Angola. Na Kinshasa, tozali na commune ya Lemba, avenue Lunguvu, numéro 1, juste na rond-point super. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment nangai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolao. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Cari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.
nyonso bato nyonso balanda Capage télévision na baémission nanga nyonso bomona nde na ngengaka nde na bima kitoko nde nazalaka kitoko Ginette R aye bokenda ba page na nyonso bocommande ba perruque nyonso bolingi nde naza na perruque mais aka lokwa plante olingi plante ezali olingi perruque ezali ye moko asala ba perruque kitoko très professionnel à Paris mais atindaka partout aux en Afrique aux en Europe aux en Amérique Ginette R aza partout pour la perruque na ye bolingi ba tissage ya kitoko Ginette R azali bolingi ba perruque ya kitoko bomona couleur ya kabelo bomoni couleur ya kabelo kitoko makasi bomoni pe on a défilé na mo kitoko makasi Ginette R très formidable numéro est dans la simple au bien ka Ginette Sumbu de ma part aux juillet au commandé boucle merci na baonyo so bazolanda biso na sir bagolo ba osepela merci na mona ka bagolo ba mo komela eza famille eza ni bino ndebo banda mabe le linge sale se lave en famille to ebit passe to ta mpaka to ko trahisa raté pour mpaka nyonso ngana ba mpaka nyonso za mpaka nanga mpaka nyonso aza mpaka nanga bayada na gwa bana bayebi ba mpaka nyonso ba mpaka nanga kote kuna pe baya gazuli ya kati bayebi ba mpaka nyonso ba mpaka nanga kote kuna fego ayebi koto yo Sandra Kazadi ayebi pe na ndenge na yeshe quadra koto pe bayabi zamponda pe place ya wana ayebi ke na toucher te wana leke pa pervi de babilon na bino wana ngabe bilon wana etalanga te poto to bandaka bino bo esima mais biso tozalaka déjà ande so bana yande ni paka bien la reine mère bien tambia ba maman kitoko makasi na PCP bonne santé balandaka ouais santé par la grâce de Dieu il est en plein confinement qui ça balaba la mbwa pe ki no so ujana mais nzamba PCP so makasi ya hôtel ma boso ko moni ben père ya toujours dimi donc c'est que na lingi na sambisa mais encore nous avons eu ndoko pesa temps na sambisa pe te o sambisa mais faut sambisa ben père au faut télémat faut joie bomona ndeke wana mwana te ezate bandeko ya changu te bandeko innocent so bomaka na balance te o pena ndeke moko donc na ebiti ya force loi dinosaure donc zombati ya ngaro ya papa Marcel Sichamba normal isa makambo badongi na bango te bazokata na nzela ya kitambo eza dongi ndenge pende kokeli ngai oui mokasa vérité désir na lichi ya chilling donc nazaka boy makasi na telema tongo 49 ans on est payé na makambo bilamba ça pache donc soki moto ba kofuta après ba professeur ezangai tika boy talaka ngai siko kabona kasiko kwani teko kaboneza force moko boye soki baninga ba comprendre que l'équipe bango na makambo ba ndo kelo makambo ndenge yo po lekaka baninga na yo mususu donc on de ba koma kelo makambo on de makambo de fanda poza makambo donc yango wana moni tango ba yuma ba vida kala ba koma lukela nga ba sela nga ba biloko mo ba chance culturelle ya ndenge ya butu abino oyo bomi na butu oh na sape ba kena wana ndenge butu Tous on va saper sorceller inconsciemment. On se comprend. Donc, il y a des gens qui alors, il y a des gens qui ont agi par la team. Bah, nous sommes dans un poteau, un poteau. Nini mokasene za ya fungama. Oto kanga kota. Kota kitambo. Ya Gombe. Ya Gombe. Si. Non, bon, on a eu de témoins là-bas. Sorceller inconsciemment. Donc, bazana donc lien moko familial donc démon na bilamba kotati na bilamba yango moto zo senga na ba pasteur o teke yo azaki ataka mai na ta TV ya likosi tant plasme ya zo ko tsai su mai te zo comprendre plasme hotel misa mai ndengini donc biso to luka pena ba pasteur pena ba sambela nzambe na bosolo ba luka pe ba kota makambo ya la sapo ba mpe balataka na mona papa na nga neema pe alataka donc tant bazola taka ba ibarake fo ba futaka pe mpaku pa na ngai madiswa bana nde naza boye naza na projet moko fona sala pour ba japonais déjà bayaki na mboka bazwa tant ba sur na union sacrée pour biso ki sasa ba benga biso ba japonais ti na poto mutu mso na Paris mais ngana grand japonais aventurier parce que au Japon c'est les catégories ba bien les kana mais bino bozaka ba extravagance drôle de choses na yupola
na classique oyo eza siko Japon te nga na zwi justement classique mais na bati siko toge po oyo eza esambiselo Ferregola esika aza ebike pecho so alati toge boye babiloko mwa mike bimaki fo efanda siko po ngai nde naloba je me suis resté le seul mokala ngana mokala so kelo tuni so kutana ba mususu ma na biro maoki makoma mokala mais nga tikala mokala naza département ya ba mokala donc so luka mokala fere ezangai mokala fere so ke ba biro wana luki bazaponda luki bazamba wana ba biro na ba tiroir ozo comprendre ba tiroir ba okoma malé mbeti babande na mukala bamonda mukala esopa toke bureau tant bamona pe bureau comme sope tiroir o ara tiroir pe pipitre basala pe musala ba bien côté artiste pour ba se plaindre te ba mususu artiste bureau linzanza bureau pena ngai na tsela kalisu miso eza ya base solide base solide ça va base solide basaka musana bango na ndenge longo bani po ngai pe moni nde na buna zaka na ba ordre nanga so nde na fandi boy ba golo ba ebike non nazo ko zo ordre pa na yemo ko Ferregola soki na raté Ferregola ici nango bato nga na yo kaka eza base solide na dit ça au bureau pipitre chez moi zano kuna tiroir linzanza d'abord ke kuna biso tout lukato sala bien pour te promouvoir artiste na biso ce qu'on peut opona peut être si ça non idée ezate ke toko kuta na ko diembela kaka poza wana olongo lisango ya banda lo memi na mimoza ya mimoza yango de sku nga na hotelemela c'est pour cela nga na mibinga mukala c'est pour cela nga na omitelemela pour lelo leveno ya faire ezate ke to yela ka eka makambu to tsaina mutu pozo kende de likolo bato bakende likolo basuki damo luka ndenge ni batike tika boy ozo comprendre pourtant toke likolo ata avion so mati mataka wa mais babi bino bato ndiso eza ni criant bayuma basila babi bino bayuma bo vida bozo kokate yuma ko vidende nini yuma imbaka na front congolais ba vraiment fleuri ba la kati taka siri wana rikitemana ni papa wemba shungu papa biso fandisco ati zolo wa munene yo yemba na voix nini mais yoka Ferregola na temps na yimbaka donc aza penda te mutu moko boto ko kendaka na ba jemoko ya fiko comme babi paka yemo pa miye barateke o aza wana makambo paka suka uye bate to ko télécharger yango toko télécharger comme paka azala ba pion de tsinga na mpaka to sola maso abuzo bate wana mpaka so to kuta na mpaka o senti ke li solo pende ke zongi ya la vie ya makambo ya lobby ya ba satia ba kentia ya ba donc ya bana donc no simba foyer mpaka pa tsanga pe diabo na ndenga fai donc to zo to teka musique ya mpaka to luka to promouvoir mpaka les autres ke mpaka ta petit mo wana kuna mpaka ta mo wana mpaka ta le logo. Je suis un vrai Gaulois et sans flatteur. Ok, c'est quoi likambo ya dynastie balobi mpaka fala sala non eloro na moko fala koti sanon bat bikotsa kotsa te azano na vitesse wana te likambo ya dynastie eza ndenge nini po balobi likambo ya dynastie wana esolaka wata na mpaka parce que wata on dira décharger charge nyonso on dirait pas mpaka lo pe mpaka lo ba te azara ngume a on dit ma charge parce que biloko wana nyonso comme la kena matoyo omona ondeni pona dynastie ba onyo ba po moko te ouais ba ko wana pe ko benda pe mpaka makolo comme pe ko matsa mpaka déjà zara moto moko lokolo kilote mpaka za zozote to zola te zo comprendre mpaka déjà zara moto mo lumière ya ko kabola mokonzi nga Ferregola za moto moko social aza wana to mona ki ndeko na biso ya Serge ponga na ko mo binga ba bayaya ya Didier ya Serge baba yaya peko ya Serge na souvenir nga selio tanga azaki na bandala na wenze ya bandal ba ya ko ba komeko sakana na ye vyazo beta nzoto na nzoto mezo na mukongo na mukongo fallait za nzoto na nzoto mezo mukongo na mukongo donc fallait mutu boka ya balola ye po ba mona na nzoto na nzoto Ferregola talibo ba beti soki musique ba incertitude intertorsion ya larzi so loroni na ngo ba betaka wana simbite Ferregola talipeka ototalaze simbate te wana nga na mona ko lola kisa ba mpoko soki ya ba mpese so na ba nini boye beta me ba mpese ba kimate zoka penate wana na yemoko ya Serge yebi to ayebisa biso abi eloko pena donc musala ya punda ebele bilanga na loni po ndunda webi makamu kebwe metango amoni Ferregola atombo loboko Jésus bikisangai pour Ferregola Jésus bikisanga na kokufa
na ba bisasa oyo na bwana ba madeso bano balata makasi to bunda donc épargner ngai ya patali ya bien ça on dit mama kambo ke faire rigola mutaye ki ko épargner yo zo ka barando ya répondre à bato obi ya répondre à bato ya Serge on répond nga ya tika lo nga na mukala nga pena donc nga pena mukala nga pena ça yo répondre OK na ke nga pena na mukala même vena nga Ferregola na pesi mbote président nga yelinga ye même so ye absolument petchona bo meka na yete oko rater no marka uzme yete pour la butu aola na nzala te tika bo nga no saka ba mission tiba ine na nimba de pyjama na oloba tiba ola lisanga kanda wana mwaka ba no yo leki marka uz Marka uza aza grand guitariste. Na vova ko kana ngate. Bona na mokile yebi. Po Marka uza eloko asala bongo po mona ke batu tout ba ko maka contreferer. Ko muta no lo banete maman fo la tay a incarné ce kanda. Ya mona incarna kanda ko ngana uta na kanda. Donc na cop na ngisa kanda. Donc même on a nyo café tout ba bimi pa enso na yé bon na beta. On comprend. Pour la force na ngisa bongo. Donc là musana nga bongo mais musana ngeza teke président la kuna kutu muto donc ba yo beta sko minzemba wenze to ba beta mpaka zongi donc c'est un peu ça dynastie tozo bangate dynastie ataba lakela yo na famille ko bongate soko yé ko yemba pembeni ya Ferregola ba bengi yo yé pas Jésus ba bengi bango te ba bulaki ko simba te mettons ba monika ka paparazzi po bolote ndaza bongo et bolote banda fira kendaki ando yemba na souté. Oh, il va continuer la dynastie. Azambi ya suka ye wana nde to kolotiraki to kangi pendanga pena vie suki ka bongo et suki bongo. Donc nso ba wenge ba benga pena ninga sima. Ba ko benga so faut yeba état d'âme na yo. C'est ça. Ndenge ni langage ne zaka ndenge ni à travers ya na yo. Pour moi nda ko nde to raboué. Papa so bomana mo aliboso. Bino baleki boko sani. Bo fandika botala. Pozo ko keka ki conseil que ton papa otika mo biloko likayabu po lia likaba papa. Ya wana zama be papa. To ba yo kana. Abisota leki no ali. OK. On comprend. Ba biloko to mona na dynastie. Moto mosu ba bengi ye. Ozaki na idée wana nga vana limbisa papa oyo fo ya na biso liboso loba ya na bino sko encore akenda sala pe foye na ye azotala bino kaka abengi yo pe leki na ngai makambo nazo kende eza nango bien te wana za papa mais encore alingaka na esu biso te to toza na barankini na papa toyebi ke un jour toko s'excuser mais justement toya tosala no makambo na biso nde lobi nde tokoyeba ndeni tobenga na biso tobenga pe papa tobongisa na ye ils ont vraie idée. Mais les qui ont attendu à tirer comme la moelle l'euro na yé, à côté na papa na coin, en s'inclinant, bandit ce qu'on bim ça m'a bé ya. Ok. Là la roue ya tinda anga, ya kutu. Yo ya beaucoup de nègres ya sala foyer ne kala. Yo doit rendre ya te. Oyega mikolo 2 jours ba peso moi bilo rolia moi fufu, au melima ya le comme yo comprendre ya le ke otonga ya. Ya ta gaza mokolo ya imba na franc congolais ya fandi atali ya bino. Encore hier lingi ke ba ya ba benga yesogi nani ba betela mbonda ali mbonda longo na maboko ekende soki bovan soki rigini soki wapi po yo ya ya mukolo ya bino na testament na biso dynastie leki wana pe ya kende na ye ake luka soki ba voisin ba sala ki copinage na ki voisinage et ça passe et bien bolote non si ça ko yembate ba te bele ve na biso nani exploiter bolote te na bile watane bimike oyemba na fali pupa kasi yango na voisin bayemba non te na vie bayemba non bayemba te non bayemba te tout temps on ba ça no moi lilo tout temps on ça peut l'autre subi non to et vous souhaitez biso sola mambo dynastie na harmonie OK OK et puis wilo longomba oyemba na harmonie na moni harmonie makambo so ngana na moi voix bien ba ga créer nga pe mosika moko wana na tsata vo po ba musuba ko yate to mona ya Didier oyo ya Didier oyo ya ninyo ya Didier oyo ba kota ba yolo ya Didier Benzi pe mutasali déjà moi clip ya Didier Benzi mutasali clip yo ndira ala dynastie te dynastie singi pe bataille moko e travailler te e bon bataille nyos bazane travailler on ngana mon studio bataille on la chubaka chaque samedi na moi quoi na bango mikilo na e a beta ya Emile avait so OK na quoi na bango ya venir kuna na poto a beta mais ce ya Didier ya kaka tembe voanda voama voando voama zo ndoki
Donc on a pas causé na Ferrari na tongo ba moni na likelele. Ye même to lo bango bongo. Ya di dega envoie ma. Makambo za envoie ma c'est musique za envoie. Kwa boina komelengam. Siko ya linga nini? Ko tu na ka no vieyo pena yo mi linga nini mi mona kanani. Wa mbodi to a robot. Ana ne ona. Ah dynastie. Donc c'est la repère. Je mets tout à couper. Donc je mets tout. Le beau côté, je mets tout à couper. Okay. Donc dynastie on est le romoro boye. Même papa papa na ma tango di banda bazomo na ba muté meza ko beta. Yuzo mo te bazo tina na ba discothèque ba finga. Oh batini na. Batina ba discothèque ba musu batini ba mettre ma do follow ba musu donc. C'est on a kin batinda. Kasi non yo yabo ya ferete mtatindi yo za yo moko na Monaco kasi on a lobi za yo moko ki mukala na ngai nde na travail na ngai nde zo sala ke non na ya kapashi na chaîne eza suivi mondialement da ya na te kampifo na te kampifo na solo la li solo oyo eza ki ba tu po ba comprendre bozo ba vidéo ya Abdul bo chala na internet guerre on comme bon ya Abdul on est. Oh, yo zo benga discothèque on a c'est Abdul. On a dit ba DJ Marula. C'est Abdul par rapport à guerre bani ba ko mi se bandika. Ah. Masawana banda amona kan vitamine. Chebango ngana amona kan riche. Na amona matunge men. Koto na nga Abdul za kan vitamine. Donc moni ba matembele. Koto na ba matembele bimaka ba yango moko. OK. Sans que balona. Oko mona dimi pe na porte na kan vitamine. Bazabe na moi don. Il y a moins vitamine on a quand on a sur par rapport à nous. Donc on a le bien. Zona Abdul, Soga Abdoulaye. Ah on a quand vitamine. Moi on a quand vitamine moi quand vitamine. Biso ce qu'on ba na quand riche. Vous comprenez? Na quand vitamine on a matembele bi mara. Yete baluwa ba DJ Samarino ba sarani ba jeu nga masara ete. Ba kokate kapashi. Ba kokate. Omongane na boye nga chaussure à faire ga ya pambe ko bunga lancer nga na siligi na ngai. Oh, nga na sentinelle to so na biso. Mais lancer ya na chambre président Bungsa na chambre. Mais on a fidèle hein. On a fidèle. Ça fait déjà 8 ans. Toi tu as non bateau ba oyeba ononté. Joe Mystique, tu as non moi extrait clip ya Ferrego là. En tout cas clip on est bêta. Est-ce na dynastie penelo ra bon frère ko lamba maté. Na harmonie. Makiton chaza. Tika boy. Makiton na seleyo. Mais on a zéni c'était maman na nga. Donc monga na bongisi mombo na nga taka na ngape fona somba. C'est que parfois tindika wana kona bela diabo eza tout autour en paka. Makiton bakuta na seleyo. Tika boy. Na kata dynastie. Ah ya didi o yemba. Yemba fona msaka. Dans un clip. Banger Studio. Donc on a dynastique. Donc pour avoir surprise c'est ma casse. Et lui il m'a dit que non pas monter. Donc ils ont rêve c'est bon on normal pour ça normal. Mam mariva génie. Maman zala bopedo moi na pe azala na bopedo na ye. Tout est 2021 ba aluminium sur la marque liée. Ba basket, ba sonda, les zéro aki. Osala na lombangu boya. Ah on a marque nyonso ezali. Maman bomisa bana oya ngonde lokasi ya bana. Maman yelilo nyonso. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 25 124.
Merci en tout cas pour l'extrait où on a fait rigolo là. Bon mouvement. Ouais, mouvement. Concert à Porto ça. Ah oui, Casino de Paris. Ouais. Donc bah billet c'est là qui déjà, bah billet c'est lié à Kala donc ça fait déjà des semaines. Bah billet vidé. Donc mais kapena. Attends live pour salon waline. Donc on va soka que billet c'est là qui na zoluka ndenge nini. To yeba ba oyo bazangi ndenge ni to sala so to bimsango na bluetooth po ba yo kango na sika na bango donc. Mais bah te belé pe bazo réclamer ba bi papa Hervé atika no maman ba wol de belé asa na ye mais ara bon mais bon ba lo yembo ko kota bo ete ba ni ayemba pe na o demba ndenge zara donc le lo ba c'est pe na bango demba ko kalizaki ka o demba ngoto lembi for my word so word ye après bo te ba ba bi ye o demba ba bi ka o demba donc to la ta ka cache couche voilà pour changer atate pampex te ka to suka ka na et changer non mais na ndenge na eka ndenge na ya on sait la binongo pour ya zara mayele ye a comprendre ba fan na po aza fier pour na ba fan na ceux qui les lois a fait rigoler ça pour na ba femme na ça pour na famille ça te pour na bana te mais ça justement pour na ba golois au balingaka donc faire rigoler ça wana pour na bino donc comment ça bombe ça va comment ça bombe donc ndena bisoka je mets tout à couper pour calamité azoya déjà na harmonie harmonie bozwa moi des clips pour ba salaki na kati mikiliwana donc yango moni to bandela ngo pena promotion na kati kati ba ki sasa ko ça s'appelle live moro le 30 juin ça na makiti live moro live na kati ya Pullman ozaki wana et c'est bimi de ajo tozalaki wana malgré batu bazalaki tembo que ça confiné mais to respecta ki ba geste barrière tozalaki wana mama na musique talaka bandinzi ba préféré nzinzi alango ya bini rumba na moninga ne nzinzi ya mwasi po monike batu bazate donc ekomi nango ya bandinzi po donc aniati pena ne wana mama na ndule siko loko na linga ve wana aza suki abeti na studio même moko yoka na concert te ayer atate aza kutu te autodidacte soki autodiniero soki autoni donc il y a un ninge boyoka ki ka ninga wela ya totine ya te auto tartine ya ma pate biso ya autodidacte te yé mo mokolo likambo donc aza dans ba auto soin auto école autodidacte so yini ya za nango ya kala nango pete ya ba musupe ba yembela yango ngai na ye nango yo ya kala nango mais yemba ngoti e koma OK papa zunga OK sasa yaka Vadesu. Ok. Donc vraiment en tout cas, faut ya boy bilo pas pervers au décor. Ngai naza wana pona yo naza pe pona ba journaliste et tout. Voilà. Mais justement ça linga pas ndingo yobi ke non ba goloa ba bozo kima kapashi. Oui, on est sur ça te. Oui, na benga rebo pena pour na management pour émission. Ma chérie, ma petite chérie, félicitations pour la Nzembu. Donc on appelle que petite sœur Akenda Yanzadi. Let's go manger mais plateau ça pour la battre biso to comment biso bata pour na batu pour na yoka pa artiste moi aloba oya comment ne muta maboke ndeka to oya comment ya muta maboke bon ngata maboke otala kaka ngasiko donc ndebo e madesu ça va te mende na yepe bo monde na yepo ya kato ko bando landa o monde na yepo na sima nango ko mona ba ko ya na bango te fo ba ya o mona pina ba ko ya po makambo na oloba omoni biso ebele ba mususu atokola na bango te bauti mboka peno do mboka ba villageois oyembela kinoa o kinoa lelo komina makambo to reverser bino donc omoni ba batu mususu na bakisasa oyo leo to zwa pena tanto o motala bango autaki mboka ye aleka ko aleki pe ba weleli pa komi député pa komi bureau pa komi nani to motala biso moronde ba kino biso ba kino to zongi pe te yuma te kino servaka kino servaka kasaboya makambo observe mutamboka za kangi basingana e banana mboka koko simba ya atali kino blé afalite kino wela kate azaka fimbu na tan kabila comment respect kabila tanga ye le père ayaka na fimbu donc kino soit mona sima moya ko fanda pe ezate fimbu le kaka réglementaire donc kino soit comprendre bato ba betaka po kipo makamna bango te faut kara to respecter ba geste barrière mais nzoka zo nyonga pe ko nyonga ne mkola ko tomboka ako lexandi ba lexaka madesu tozana yo nanu parce que to kene kaming to ko chiter ce ko bato ba lobaka ke faire gola ye mo azala ba makambo nyonso mais management payer mo kondele mususu
alinga kochacha bamakambo susu kate ndeti bato oyo bazoloba lelo ke mpaka sutukeli mpaka nde koboya baanglais babilo lokola bafitiringa loboya photo akosala te mais lelo tomoni ye mo ase retrouve na makambo wana koko oloba nini bakosa to makambo ekende par rapport à gende efungwami je mpe ye pa diembeli na je ekodiembela c'est trop dire omoni ezaka ndeni bawelaka te chacun son tour chez les coiffeurs eza te nde naye paka pashi namoni studio no bien nga mpe nake mpa na biso nazwi studio yango nga mpe nakomisango mpa na biso donc fo naluka nayeba ka pashi asalaki nini mpo akóma na bongo mpe omoni bien ya ndenge nini eza na mokili oyo mondo oinvite nga na ye oyambi nga na considération mpo oinvitaki ngai soki nga mo naye koluka kaka pashi ekozala mpe bakotianga mpe 12 ans na wana okomprendre ezalaka awana nde elobaka jeune frère na ngai innocent napesi ye mbote ezalaka awana chauffeur egolanda aza bongo mondele nda ye kozwa ye na loboko eza te ke amonaki match moko boye masana nga chancel mbemba azobeta nga ntango na sisi mbemba yaka kisasa wana balobaka mwa mingi yaka boye yo simbanga na loboko nga mpe bakanga foto fo mbemba ye moko abenga mon ami madesu yaka na ye emonde valeur ekozala ata mbemba ye mo abimisi tshombo na ye akangi nga foto esaki nga eloko te ata nga mpe nabimisi mbemba yebiki elo mo eleki wana donc faire awelelaki te azelaki nde temps na ye oyo ekomi temps na ye bakolakisa ye français wana bakolakisa anglais wana bato oyo bazolobaka ona ye mpe alandi na temps balutumba ye azalaka na temps ya balwambo ye azalaka na temps ya bave na biso oyo bapapa wemba bawalde oyo bango basala ye yango te epekisaka bave na biso oyo ya mont fleuri akende mpe ye pasa awalde siko batunaki sasa lelo ekomi soki moto asala eloko donc moto wana moni c'est moi ndeti ngai na le premier sapeur na kotisa couleur na makambo ya bilamba po kala bato banda kolela niarkos nga bamona siko ve nanga kufa banda ba 1900 et quelque siko bolelaki po anika noir ok donc na hier siko na ba couleur est-ce que mona nga na lobela yango na le premier sapeur na ya featuring na ngai na mission dasa ngai bon obimisanga nani obimisanga nani na disasa o mona nga na lobela yango nani bongo tanga nani te na boy na sapeur tozo ka kombo bani na ki batizengi azaka leader na nani ki wana kizengi azaka leader oui yata wana oui te dans ko saye mona mukeso azolela bakosa ka na bombo te mona ko saye yaka azali na mo yaza lwani maboke ya sap donc so toke place wana to mo après to alinga mo rigolo ya mema bino amema bino meme kili bozonga ye mutanga na bakonta makambo ya komaka obi loko akoma nango le blanc m'avait dit donc yetsa fa na yolo wana ti le mundi la ko ebsaye au moins niveau que soxelerie na poka pumbue na ye ayebaka ka kozonga na papier mouchoir soki na posonguba mais soit tala boye roasi yango azoko kita lisuti atterrissage exactement pour la posongo donc yango akanga makomaka mundele mais blague avait dit maman m'avait dit kioka tumi akokate je mets toi couper babi yo bilamba sila to kota na terrain forme mais avant to kota na terrain forme to za na musique to moni clip arrêt bona innocent par rapport à love ne love na bon ozo bima bo ba tu peux comprendre maintenant que bolingo ezali inconvénience nango na avantage nango ezali en tant que mbiaka mambo love nande love na musique bravo clip kitoko innocent rebo clip kitoko to mona ka babolingo wana papa na biso tabulay na mbiliabel esuka ka ndenge ni donc wana ba pekisaka mwana wa dilaki aussi a outil déjà ikomi tina ba clip boy na dit que ba vidéo pesa donc wana conseil kaka ba sa continuité mais ba ibaka papa na biso tabulay na maman mbiliabel esuka ka ndenge ni donc na lobi na ngebele te ke bokabwana ponga pe na nga baguna bino te swinde justement na ke na bino ka na ndinga mokolo na leki mo pepe na kisasa oyo soki ba ofuta ba kinonga na okende na kozwa pe of basangana baba petite sœur na ba petit frère fu basangana et surtout bazui ba âge na bango pe na e balani nango e balani ezate go ye mokolo ata mokolo love oyo amoni mokolo ye pa luka oyo ye âge na ye koko tulande ko mo lobisa bato bosusu bon auta bo inosa fa zwanga le bazu était god we lokolo kino tika wa o mi zugo ko finga ne ga rebo god we de nga ye inosango inosango abo ende
Eh, moi na Bukavu. Oh, comment musée dit na Bukavu? Mon taou ça ne goma. Na Bagodoui. Eh, Bagodoui, ni goma. Ba jaloux a bien Bagodoui. So mon mutu mo bois ba no sala yilo mo bois. Bagodoui. Ah, Bagodoui. Donc Pamba. Bangote. Et puis pourquoi? Hein? Et puis pourquoi Batsaka montre na barre? Poigne. Et qui me saba client? On a appelé un petit mot, pas enfant de peu. Il m'a réglé de chombo na yo. On quitte lié bena air. 23h mais qu'on est à 19h. Parce que on se dit à barreza au bananon ligne. Bon en hôtel vieux ande nga fa les cas. On va pas. Donc la bolingo mo quitte ça air là-bas. Monte au régler. On règle quoi? On petit laisse on chombo là bam 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 et le roi bosso bananon air. Surtout soit à moi papa m'avait dit. Maman m'avait dit. Mba me montre qui attend. Mais regarde, non? Mais regarde. Toi-même, regarde, non? Hein? Et comme il a chanté, regarde-moi, non? Regarde, non? On comprend. Donc, Marambo yo to moni na bisasa ba love na bango to pesi bango ba boka ko soa na boaki bango ba fleur na zo l'invitation à mariage na uzawa na bilamba na sombi pour na mariage na bino pour na nga mutu enquête te God wit hein bato ba God wit nde sa bango na butu balala te na tongo balala te makolo kilo innocent ndenge ni na uta goma ya kozware bo mona yolo so ni tout ça bo sambila ka makasi. OK, en tout cas ba desto ke na ngo bien eloko nini o esara ke obo ha mwasi impudicité au kanyi mwasi na nini to gafu nini o pena esara ke bokabwani pena fwezala attaque expert abolingo gafu o ego sala ke mwasi bokabwana izana no détournement des pensées et en franquant de lui. OK. Et loko wana esala ka ndetsinga na muluba te bakolimbisa soka ebina culture na été. OK. Soka ebi culture te ndetsinga na muluba. OK. Bakosala nga bari matokozio te po bapara baza esute mais nga moko na ebi conscience na nga ezoza na muluba. OK. Pour ceux qui moi si oyo déjà abimina mobali moko boye surtout na même lui. Et aux allants au qui marano attaque coin na nenga veni na ebate mais ce qui comme linga tina parler bo soto donc oza eko bebi sa moral nanga eko bo ma carrière musicale nanga to carrière sapologie nanga donc yangwana nde sala ke mutu akomi kanda ba via quartier comme soki monika moi sabato kuna yepe fa panda kalibala donc vengeance pour ça misu pesa bongo et comment bongo amona de ba beta déjà donc yepe fa beta. OK. Pour mutu soki da ozoki koto faut pesa sous koto pe bazokisa pour kabola moi équilibre pour na kati wana tango bazokisa koto MCU ko KTP da mutu. OK. Oto signer ke koto eza pasi moye kaka donc justement basi na mibali to yeba na ko yoka na pasi oyo to salaka oyo tikala ka lokola tatouage pour mutu ko bonga na mais jamais souvenir na ya obongisanga. C'est ça, idéologie. On comprend. Abongi na ya riche, mais souvenir na telemela ya salité mususu ndokolia bikedi nandika. Mais le lozolia pizza zo na shawarma. Mais zozonga kaka. Zozonga, moi olia ngai na liaka kikedi mukomona ndika. On comprend. Pour eza conscience na. Mutako bonde tinga una ebiko na beta ba makolo mona iso koko. To kenda ba concert pena ke papa ze moi moloko moi ni kanga via ninga kende. Bokomi na musu bato ba. Vous travaillez à demande fiscale, ndenge bana kapela basalaka bakidoda na ba muzende ba mesana ko senga. Ba senga. Ouais concert à faire moi na idée au checker. Pour checker, pour ça ni Kinshasa balabala mbwa pe kinoso so jana. Donc ça nini na pemi babaka lesa mpunda lesa. OK. Soko raté mpunda wana. Yango wana donc basi. Na pesi vient na JP kiski umbote. Toye bakande ni ya kosala. Vraiment. Toye bandenge ni ya ko entretenir banda kwa mabala. On rappelle nga na zongi. Ah oui, on comprend que to bongi si plateau mais ma souvenir na biso ko bonga te. Donc miso tozara première émission na osala ngo miso na lisimano fulu. On va voir fulu mais obi arate to kena na nenga kini. Eza bio, on bimi bio, mais salité, sans ka bio. Mais mindele baninga mo place mo ba salité, o mo. Nzoka mindele kuta azo kipe ma na odi. Tu vois?
En tout cas, ça il y a bien faut zonga sous en tout cas faut zonga pour te le béni mamba ça vrai faut zonga vraiment émission beauté. Yo ben chaque semaine temps à ta moko. Merci. Voilà ben zo charge à go là et ça la bien pour la vie que karaté non ya mampaka. Nga kutu donc mystique. Il y a parlé à ton. T'es pas comprendre que petite sœur a des soucis na. Quand on a le bien souvenir. Pas souvenir. Ah c'est ça. Il moi comprendre ba wela ba wela. Ba wela. Ba parola meka ko ba ko mabe mundele. Mettons ba ko na mboka mindele ba monique couleur na biso na ya meka ko za ndenge no. Parce qu'on a rêvé ça. Parce que moi comprendre que kapashula Baka mutu ba mayele. Ko kanisa mpaka bako yela epe ba bureau ba yepe ba lobby paka pas zui diabo à côté maintenant azonga c'est ça qui est derrière toi wana yangai ngamba la boni ba tu pe ba yaka mutaine ayaka pona kobongisa cravate makoma pe bureau ayepe lisolo ka mwana na madeso bana mwana na madeso bana so gola otala boy mwana na sala ne test l'orchestre mwana test ne bo mona gati azani musicien ko sa ne ni c'est ça ane ga pire petit ngai mukala mo pamba so yus go tata mande fu pembe li bande fu ngami lokola arc-en-ciel ye donc mwana wana meka ina uye mo atinda ka bien meka yi. Mettons, on a beaucoup de 666. 6660. Ça va 12 biso, Wemba tika biso na 13. Eh, Wemba ba 26 tebo. Qui 13 non. 13 non. Tsaka neka 13. Pour ebi muta ko za 14 azate. Eloko yango na to gagner là, mon fleury. Eloko yango na wenge petit gars na. Ya mo gagner ya mon fleury. To gagner là mon fleury. OK. Peto lakela pe ko mo la ta biloko abasi. Oh, tika boye pe za matata na ndekota lo ya forme. Mandundu talaka bana. On a épargné. Laissez les morts enterrer les morts. Épargné. On se voit deuxième tour. Épargné. Bana photo bo épargné. Salutation. Ba salutation na ngai na pokala mingi na koyela bino marque na ngai na zolata santu isconique et atsaka pi a kozala na posa na yo. Justement to ba de. Te yo fofo yara bato ba marque pe. Na pesi ba numéro na ngana no eza plus 243 ya Willy Mosheni ya dada mundo si bato botala nga botala ka te lo la moi. Boko tsanga pena ki comédie te na ki maboke te. Mais justement bo zoara nga pena temps ya leçon. Go Baxabino Tampena qui est au ah merci. Taouego Salabino peut bien par rapport à Missa Nabino par rapport à anti-stress pour bozana ba choc et belé pe ya babolingo mais ngana zananga professeur à bolingoté justement dans salle l'art de l'habillement dans osenga na président na biso ya mboka oyo soka kopesa nga 500 députés na lati sabango po bazozanga moya ko loba mention ba chaussure bien te balata ki ba chaussure mombele ya papa li papa donc ezo sala choc na motema pour député na ngana ya Brazzaville ya Brazzaville abetaka et pourquoi ensuite on tanga im connaisseur naza awa wemba tika ngana liste de bavard ya ba musicien o ba ebi kolata na kolata te na koya nango na koya kolobangwa bambote na ngai numéro na nga plus 243 Willy Mosheni 81 45 94 934 wana na bo bengi nga bozui ngai moko mukala na zakana na bureau te bo yambaka ngai po ngana na ba bureau te pipi trazate sous pipitre passaté bambote na ngai na Bera de Prince des Amunda ya dadango bana azana est bien quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra ve kalamingta ozala na mboka oyo chiko mabele mame na pesi mbote na Arnold Matiki na pesi so mbote na ya Orligola na monaki axe wana c'est ça qu'on appelle l'amour vie bino boza famille boza mapasa so ki J7 télémable lo eza pona yo boluka te boyo kaka ve na osenga pendas mukolo ya Pekin teka moi lito 2 minutes so ka pe ki mukala ya ndeko na oferigola okoyoka makambo naza nango ya chirigola ya na biso na pesi mbote na pesi bato tout ba gaulois na pesi mbote na Junior Mala Isa Bisomba Somba président Babé Bakajika association main dans la main dans l'Isère na kata fontaine to moni président Pedro Montu venanga Serge Makonda na lela binotro na pesi mbote na famille Ondi Emile Ondi Mafweni Maboza Ondi Champigny les amoureux du cœur en Paris et de Mozamba ya Edo Mozamba Chiko Mabele mais na bosanité héritier Mobiala Masalanga ici ko zali Ans Lozolo Moscador na pesi Mombata pe pour balelo ezaka ba goloa ne ba vivre ne ba ba goloa ba calion ba aquarium
et bah quoi bah quoi ndungu te donc le lobena bana tout ya ba obalinga faire rigola bana tout ya matongi na kati ya bandal madeso bana yo so ba kinois donc botsanga maboko union sacrée na bino kalami te na roya relaxo bana ndenge ça biso évoluer pour léopard de matolo tout ça qui bango na moi mise en disponibilité moi musika biso to continuer carrière solo na biso na ba jeune sapeur o ba tanga chic o ba boya matolo o ba boya ko senga o ba EBP bit lucratif makambo ba osala ba mbote na ngai na Odette Le Sangouli Odette Chibambe femme d'affaires na kati ya bakisasa oyo bato tu balingaka ngai ba o na bosani na ba o na tangi bakoma kaka pa sinsa kapashi ndenge bozongai WhatsApp na ngai za ouvert tactique à WhatsApp ça va na pesi mbote lisusu na Blanchette qui a là ba masana ngai ya mikili o balela idéologie ba saper à poto bazo le camino ka ya saper chinois de na poto chinois les scènes première muta ko tsanta fufu na poto wana ko information ouais moi na monga fula ya solo biso nde to kena otika e famille na mutu tinda ngai ya ole la banzeta fufu na ngai zeta fufu na ngai babi oh tika boy banda monga faso ya ko kananga ye na monga fula ngana matongi tika boy ya na 207 ngana taxi on comprend pour histoire za biso bana matongi maleka na bilamba babi poto par rapport à vitesse sachet bilamba nya olekanga chinois ti lelo tambola na sachet ye muta kotsa combine na makambo mikili ye pourquoi babe bana bakanta ya lala azo chaussette 50 ya lala gena opesa trésor ngando trésor ngando na ti chaussette ba kasiti boyo ka baza bangando ba iloko te tango lo bangando ngai mutu sko na telemi ngai bo a tele mananga on comprend wala trésor ngando ala ti chaussette bata kanta ya lala chinois muta ya na makambo wana donc au moins lo ndako yo fanda te moye besike itanga gezate baza ba venturier ba cochard bangonis ba kombo na kombo nyoso to yo kakana pamba baya okosi baya ba Kim Prince de Lausanne Akim Prince de Chikwang na beta bango lola donc na beta poto tout nga na sila na bango par correspondance Sika boy ye pourquoi bayaka so baye ba suka njil quartier 1 ba suka matete ba suka bandal pourquoi bayaka matongete ba binga za ba bibino beta musique ba matonge beta musique no beta musique papa ke musique ni to beta ya Christian Lema papa zate ni musique ni to beta to lande ba bien fait à papa pour papa tikili biso mapango te mais justement soko ke lande lupango o maman zozoruna roya asiliki mais justement idéologie nga na zona nga bina idéologie famille ya papa wemba papa Robert Kiliba na pesi mbote kalaming te azoya boye ya mwana nzambe l'homme capable azoya donc ngai pena na zona nga te ngolu ya kolandela biloka papa wemba tire combien de valises nini mais idéologie na liste des bavards en tant que professeur pour tout monde qui ba sous basala ba école ba fese bisumbe ezali ba fese Monaco ezali ba fese na kiyenge ezali je comprends mais ba musu ba yaki école mais to bosani te que papa zaki maître de l'école oko sa na école mais oza pe illettré autant que ça te on comprend au sali pene école moza illettré mais ce qu'il faut za na professeur moko ya mayele ou ya rozala donc papa tikaki biso en pleine devoir en plein examen na bagizengi bakoma bata mayele po bayibi ke professeur aza soutenir na corriger ya mo le na poto mutu musa ba no wemba ndima yo papa na fandi bwa zuzulu atibudu azavani afandi abotisco class ana mais makambo penga penga linga ngote made support lati na o melo rezo bomoka parfait kana no papa la ndeli so muta bonga ndima yo lelo bobota mi ebele boye lelo na ebite soke sengo ya basi bazo fuir bino makambo po baye baya kosala ba mikolo ba bi pe ba saper ebele basi bazo ba pesa bango fort bazo kembisa ba mama na poto kuna ba mbonga bana ko ba kembisa bango po bazangi koyeba misala ndeti nga ya musala nga ezaka sap okopana so na ke poto fo mbala mo mundele moko ya ozwanga po na ebike musala nga eza sap OK. Comprendre ngana ko kete ke mama moko boya poto asi alembi na yazo nga kotinga na ndako pona okela mukanda non nga fo mundele mama sozo zelanga laisse tomber viens ici viens mettre yo catalogue nga fo mundele na kepe na boy na défilaka pona ebi bit lucratif pepo nga fo na tanga so pas de télé maman côté nga on a scanten so lelo na baby ça sous sa père tout maboko même ya ba japonais même ya ba japonais au monde avec kanga photo atenga mi boy lokolo moko liboso moko nini wala ba prise na ngai tout le monde même na regala moi jeune moko ba utile mbatansi ala ye atanga mi pe boy donc nga na sali trop na makambo so ezaka ta na Côte d'Ivoire mais na za na label na nga moko boy ya ba japonais na ba pe faut ça
Et ça le bien, on va faire égaux là-bas. On va soutenir nga bagolo, on va soutenir nga association main dans la main dans l'Isère, on va soutenir nga le président Pedro Montu. Donc nga dans un projet belé. Au lieu batu, on dit on rappelle batu musu so fandi boué azui ba connaissance po yo tanga otangela makambo. Lelo beaucoup mieux belé pourquoi? Pour batu musu ba ebe bit lucratif makambo salati. Ba linka ba de la vie na bes. Quelle vie au yozolande là? Tango ozwa beza on beza on et ça c'est ça ti suka suka ko mono za mobali ba ko balolo lo la coussin donc ba mo linga yo lo coussin donc ba linga yo ba donc pozo lo la beza beza ngo nini chombo iPhone ina yo na mukolo c'est ça iPhone na longoli prochaine te yo longoli bilamba pourquoi c'est ça c'est ça. Vraiment. En tout cas, merci Madessou, merci d'être passé. Dans ces pays, il faut y avoir tout sur la rabo Merci à John Mystique Mouté, la prise de vie. Merci à Honest Balandi Bissou, qui a page télévision toujours debout. Bon, mais c'est un retard. La peine à journaliste, je me souviens de Mingi. Mais vous avez rabattu, je suppose que Panzana. Bye, à la prochaine. Bobenga, invité Nanga, Madessou. Président Babé Babajika. Ouais, Bobenga. À comprendre qu'à l'écran, à la page télévision, moi crédit, moi transporté. Zonga par rapport à G, baton nyos va nga faire égaux là, ba gaulois. Bola qui c'est pena qui. Yeyo, bola qui c'est pena qui. Voilà. Pognon se bandagi na ki mukala. Voilà. Le londe ba obongisa on par rapport à français. Ça c'est yondom to esanga pena que ba gaulois makam. Na moi quelle charge wa pas makam. Ba na makam ba vie na bango na tala ba vie na bango. Ba bilo on pas partager. Ba ko ça pena faire na ba page à faire. Ba partager ba vidéo et ça là vraiment bien. Merci Madès d'être passé. Merci. Bye. Viens, Esprit de Dieu, toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables, viens nous envahir. Amen. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia, Saint-Esprit. Souffle de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Embrasse-nous au nom de Jésus. Oredezo commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences
Oredeso dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée, avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredeso Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredeso Commercial Kinshasa, au service de tous. Zamba bibi singaye lelo zamba bibi singaye lelo zambe ya bibi singaye nafuti mbongo te lelo zambe ya bibi singaye lelo zambe ya bibi singaye alongolinga na makambo ekobo lelo zambe ya bibi singaye lelo zambe ya bibi singaye eske moto moko aza te nzamba bimisi ye kamoto bapesaka nga chance te na vio balobaka na kosala nini ye me babosanike nga natambolaka na yo. Capage TV. Capage TV.